na yeba tchenga chef ten pour to pendant to longo de maison mère depuis école nazali ka chef de classe ba chaque ba classe no sono kota ba tchenga ka chef de classe na ye kotika mamba classe na comme na ba groupe même ti na poto soki na ye na groupe mo fona za ka mener ata toza 10 papa il faut ka ngai na imona na kenazali na wenge musique maison mère ya Weranson maison mère donc il ba ye ko tchenga susu chef ten nazali ki na bana ebele ba na lo na obenga bango bana ba leke belé. Bonjour les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Jules Sumbula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, tozana sengo mingi lelo tukokutana na sœur Nabiso servante de Dieu. Oyo lelo oyo nzambe abengi na kati na musala sœur Nabiso azalaki ancien danseuse ya orchestre ya wenge musique à maison mère et pas ya Weranson lelo oyo a komi ko sala nzambe abengi na kati ya ministère ya Mobiso Kleboa to yeko kota to mona peto solola après na suka la biso émission de te clôturer. Shalom mes peuples de Dieu, nous sommes sur kleboa.com, c'est votre émission La Lumière de la Parole avec votre humble serviteur Jules Sumbula. L'autre en a plaisir yakoyamba une grande servante Moussali Mounene ya Nzambe ou Nzambe bengi na kati na musala ako se présenter yemoko liboso na bino. Je pense que bino so boyebi mais yemoko ako se présenter na kombo nini oyo baza ko benga lelo pe azalaki na kombo nini. Mbote mama. Mbote papa na ngai. Vous se présenter baye bayo. Comme nanga maman Anne Kalambai, batu mingi baye bakinga na kombo Jeanne Massamba bête sauvage. Mais les Nzamba changeant makambu parce que la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Donc Bible dit mutu moko te ko koma papa soki papa bengi était. Donc le ko koma ngongo nanga Nzamba lobaki ki arrête osuki wana ana siko ekomi temps osalelanga nde naza lelo na kati ya musala na Nzambe na benga mpe na koma mama Anne Kalambai tolo na se. Ya solo mama Anne Kalambai tolo na se lelo toza na plaisir ya mingi. Tozolo bela surtout après cela. Donc, bisoto yeko lo bel souhaiter que nos témoignages zalak tététété. Nyon soné c'est le kaki. Maman lelo to yeto kuti ba mama na tolo na se. Nini ngoza nini? Eza vision moko boye Nzamba pesi à retraite par rapport à que to kotaki mabonde Nzamba benga ngala na mbalanga na présence na ye alobaki kaza na mission moko alinga confiance. Maman soit position. Soit position à humilité. Humilie-toi devant celui qui vit à jamais. Bien-aimé, humilie-toi. Sois position à biso ya maman tolo na se. Yamokonda bongi na loku. Yamokonda bongi na masanjo. Yamokonda bongi na ngwende na ye. Yamokonde. Oh ratatatatatatatata. Shekana masante. Éternel Dieu, éternel puissant. Éternel Dieu, éternel puissant. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Implore sa grâce, bien-aimé. Nous sommes là pour l'adorer. Il est dit. Tokotaki retraite, tokotaki mission les na mois de mars. Tellement bitumba tozaki na bitumba makasi tozaki vraiment battaque Nzamba benga biso na présence na eka ngana papa. Tokotaki mabondeli awa na église ngana pasteur pendant 1 mois. Tolala awa ya ke musala ngana tikali soka uti musala ena bana. Tokotaki parce que dans la famille Kalambai mbana ngai na papa na bana nyonso parce que Nzamba lingai to na présence na ye. Tant tokoti avant 3 jours, 6e jour ya suka ya retraite tokotaki nde Nzamba akopesa vision oyo ya mama tolo na si. Nzamba lobi nanga na sala makambo na batu na ba mama moko boye sengeli yo hôtel na tindika rayo jour kutu nazoki message au mon mari akendaki musala a comprendre te ton na lamuki na lalaki tant on a recevoir message na confirmer pendant que Nzamba lobaki déjà na munoko musali na ye
papa Alain na pesi epembote ya frère Alain après nzamba yeko confirmer ngo pana ngamo na kotika na Facebook kabo na komi les 24 les 25 les 26 ba maman to telema ba maman toza na retraite na kati ya église mema et tout après na continuer na pongi mona moni papa benginga abi na maman na moni message moko tie na na nini yipsinga teza nini ngabi papa eza directive nzamba pesinga donc na lala ki nzamba pesinga message abi na ke fona telema pona ba maman azana ba makambo moko fasala na basi songolo siko basi songwana esengeli ngana telema poso ngana telemite mo basi wana bakoma na esika onzamba linga mema bango ezati yango moni vision tolo na sie to bandaki ngo na mois d'avril to sali na mois d'avril mois de mai nde papa eko ebisanga polikamno sote ave sala mesengeli papa lo ba pe quelque chose papa esanga bité maman soko bo sala ngo chaque mois toza na mboka o eza makambo ebele photo sotara mois moko sote mois moko osali mois mosusu osete mois moko sali mois mosusu nzambe akopesa vision apesa ape provision tant apesi provision ba directif mo tam soto na pesa exemple mon koto sala ba kilt bon to sala ba ke biso ba tout to ba 13h30 et 14h to bito so ba na 13h30 aussi ça na 13h to aussi ça na 17h juste tobi ke molimo mosanta ko komema biso mais molimo mosanta aza molimo ordre tokoki kodébordara te nzambe apesaki vision nde ntango na ye kozwa vision na tiango na place nde papa ye kosalaki abi te fo tosalaka yango boye tozongisa boye mpo aza vraiment moto oyo nzambe atie na pembeni na nga ntango nakutanaki na ye nazalaki na oyo naza nango te tosepelemi komona yo lelo na milulu na kati na convention tolo na se kombo nani euti mboka nini na pamboli nzambe makasi kosangisanga so na lisanga oyo ya tolo na se nauti na mboka Belgique mama ana bengisaki nga awa pour na retraite oyo vraiment tozo passer ba moment moko agréable na nzambe nazo pambola nzambe parce que eza temps au église faut comprendre que tozaka na temps ya koluka nzambe kasi na prière moi si faut comprendre que tango oyo eza so tanga kolala ka pongite et bongi ala muka parce que Jésus revient bientôt et comme temps oyo église o babengi moi si à se préparer pour la rencontre ya époux moi so ko se préparer azaka moi so azola lisa tolo na se aza moi so azana kati ya discernement à comprendre qu'il faut ndako prier makasi pour atombola makambo nso eteleme kende libos. Merci beaucoup. Maman Virginie, pasteur Virginie, église nanga ezali maison de prière et de guérison. Tozali na bondi. Donc na yeke sikoyo mama ana bingisaki biso pour na association ya ba mama tolo na se. Tuye tozo passer ba moment moko vraiment ezali agréable na miso nzambe. Tuye na kosunga baninga ba mama onyoso bango bayebi kozana ba association te baluka kozalaka na ba association na balingomba la bango basutenaka ba mama ba papa ba misel na nzambe. Amen. Na comme na Serit na oti Belgique na accompagner maman nanga mama Isabelle. Merci. Comme nanga maman Germaine na ko accompagner maman na biso ya molimo mama Isabelle Ngoy. Oui, ngai comme na maman Charlotte na ko accompagner maman nanga Isabelle elongo na bandeko nyonso esengo mingi na ndenge tokusangani awa na kombo na Yesu. Mais na ye na koyoka ye nde na kokoma pe na ngolo nzambe ti esika otokomi. Vraiment l'homme de Dieu pasteur Kalambai nzambe ya pambola yo sa baksel susu ya mingi lolenge oyo mama aza ko témoigner pona yo. Mais mama yo tangu yo bengami le servante de Dieu na kata musala ya nzambe. D'abord musala ngoze lenge papa tika so na ye solo mais siko banda yo ye na kata musala parce que ba mama nini pe ba yambi yo na kata ministère. Bon bada na ye na kati ya musala eza ba mama ebele oyo basungi nga so na bina tanga bango nyonso tu ekozala penza tokolala ti lobi mpo bamama baza ebele depuis na yambi yesu ti lelo ya liboso nano eza mama encadreur na nga oyo ayambisanga yesu oyo ayebisanga mpena ana yesu aza bien mama Rema Sabaote aza grande sœur na nga dans la chair et mama encadreur na nga dans le Seigneur.
Donc attendez na zabo nzambe pa pesinga bana mais na zara soli kamomoko yelinga na bondeli nzambe na moni miloko mo yelinga na kima mbango mama atala boyo lobi nini te ana moni kote wana loko esali boyo il faut zongisa boyo mama Rema Sabaota yambanga dans le Seigneur tozande na ba mama Rose Kiangata évangéliste Rose Kiangata ayambanga dans le Seigneur do ba mama Isabelle ba mama Isabelle ngoi ba mama Isabelle ngoi ba mama pasteur Virginie ba mama pasteur baza ebele o vraiment basungi ngai na musala o nazo sala baza ebele so na mina tanga mususu kutango tuninga ka question babungi na muto en tout cas bakobunga te bakoya lisusu ba mama bomengo ba mama ebele bato bana molimo na nzambe donc so ba moninga baleka te bato bana molimo na nzambe so ba moninga baleka te mama Kiala na Lille na Liège donc ba mama bayambanga ebele do ba mama bana molimo na nzambe o nzamba che loko mo kati na bango ba comprendre ke ngai na ye na makasi na ngati eza nzambe mutu abengi nga po papa ko sangisa batu boye tango na bana ko sala ngona maison mère na ye ba chenga chef ten po to pendant to longo de maison mère depuis école na zaika chef de classe ba chaque ba classe so na kota ba ochanga ka chef de classe na ye ko tika mamba classe na comme na ba groupe même ti na poto soki na ye na groupe mo fona sa ka mener ata to za 10 papa il faut que ngai na imona na kenazali na wenge musique maison mère ya Weranson maison mère donc ibaye ko tchanga susu chef ten nazaki na bane belé na lona obenga bango bana baleke belé mais nazo yebandeni ya ko gérer bo tala kana ngambo ndi toza mutu likolo ozo yamba mutu na milimo na ye ozo yamba mutu na comportement ni mais soki baye pa na ngala banosa nazo maîtriser bango donc nzambe asalelinga makambo asalela ki David salenga pena makambo asalelaki roi David na zamba kuna zobatela bapate nzamba yeba ikara ke nzambe roi David si je me trompe pas azobatela bapate nzamba yeba ke un jour akomemaye quelque part comme c'est roi donc nzamba pesa inga force wana ya koyeba na ko former nga nanu na mokili po yeba ke ya kotindela nga bato na koyeba ko gérer pe banda nzamba pesi ngai musala o papa bato nzamba zotindela nga saka bato ba uti sikanga na uti mboka nini kombo nga Sœur Chantal na uti nanga ka na 95 awa na sambela awa. Voilà. Uti mboka nini, ville nini? Nga kombo na ngai Sœur Bibiche Grâce na sambela na mema. Ndo naza mwana ndako. Amen. Mama kombo nani? Kombo na ngai Sœur Nathalie na sambela ka ti naza invité na ye ko participer na tolo na se na obenga ba jeune sœur lokwa ngai baya koluka nzambe topusani pembeni ya mama malgré mama uti mboka nini kombo na nani ville nini soki na France na mboka nini te toza kombo na nga Sœur Julia na yo kompani mama na biso pasi toza ba invité te ko participer na prière mama to na se toza ka awa na Paris. Bien aimé dans le Seigneur, toza toujours na kati ya clubwa.com toza na kati ya prière lelo isengo makasi ya kukutana ba mama na tolo na se to tuni mama kombo nani ya uti mboka nini kombo na ngai mama Pascaline na ye na uti na église mission évangélique na ye ko présenter ko répondre une invitation ya nkolo kati na thème ya tolo ba mama na se na invité ba mama oyo baza ko lekisaka l'air bisika na bisika to ya to sangala kati ne sikoyo eza kaka pona église oyo te mais eza ba mama toza ko guta be église bisika na bisika to ya to kumisa nkolo pona ko sangana kati ne sikoyo pona lukumu ya nkolo. Vraiment to sepeli mingi mama to ngi to yeba esika nini vandi ville nini uti ya église nini kombo na nga mama Aïa na vandi na ville Erani bon na sambela na église mema na ye po na ba mama tolo na se na encourager bon biso sto mikokite tozo ya pour to prendre bon vraiment de la nation toujours aux mona musala zo salama nzambe vraiment oyo ya mema azo sala ningo tukute na mama mais to ningo to yeba toyoki ba mama balobi biso bana mema église eza wapi pesa biso adresse ya église pe numéro na yo
toyebi o ville nini tozali donc tokoluka moyen ba ville ezebele tozana Irani tozana Sergi tozana ba ville ezebele mais bozana ville nini biso tozana Irani tozana na ville ya Irani pokoma awa na Irani il faut zo train na Saint-Lazare ozi train na Saint-Lazare ozi direction Pontoise nde direction Pontoise yo kitisa na Irani tozana ville ya Irani. Comme église mission évangélique les messagers de l'alliance tokata kango mema ouais. En tout cas tout ça content to sepeli mingi mama lilobani ni ya suka ozo pesa na peuple de Dieu ya mokili mobimba o bakolanda yo na kati na cleboa.com. Liloba suka na koloba kaka que l'heure est venue, la Bible dit il est déjà venir car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nzamba zana posa ya bato bazo bondela na kata motema na bosolo. Nzamba linga bando sala quelque chose na ba mama moko Bible singe lobi nzamba lobi na bana Israël abi loko na ko sala e ko leke la même matoi na e ko koma na matoi ya bato pe ko leke la même bato ba ko yoka ngona kata matoi na bango. Ndeti biso ba o to uti daler rien nangolo nzambe nzamba sali ke lelo tokomata mususu ba tokomata quelqu'un batu bachanga tali to lobi nazaki petit wana batu bachata lito iba yokanga lobi nazaki petit wana mais lelo batu bano benga petit wana ba benga mama pasteur c'est sengote. En tout cas na témoignage ebele mais na loba mukie kaka surtout nazo senga na bandeko nanga o tozaka na bango pe bisika nga na uti vendredi penzanga na zala awa nako zala ate nde na boîte nazo mela ba champagne nanga nazo mela quoi na sala ambiance mais natiki nyonso po na moni epa nzambe o nazozwa pe o nazana ngo epa nzambe natika la ozwa ngo teta onazala ki okende ba boîte tant sala ba n'importe quoi parce que tant oza na libanda ya nzambe atoza na mbongo mais oza na pete mais si konde nazabo ata nazangi mbongo na pe moko ko comprendre te alors nazo bengi sabino vraiment bande konanga ezala basi za mibali s'il vous plaît tokomi la temps et à fin Jésus revient bientôt venez s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur tozane sengo mama tokozonga ye futo sala ne mission mobimba parce que la Bible zoloba été balongi na sima ya litatoli na bango et aussi la biso sengo to pusani pembeni ya mama to ebité ya uti mboka nini ya uti ville nini ya ko se présenter. Bonjour, naza mama Brigitte, naza mama ya Mema. Na sambila kawa na côté qui retraite il y a 3 jours pa maman to nase. En tout cas ba réponse ezali. Nazu ba réponse a bien qui meza donc naza la paix. Na bakando nazaki nango. En tout cas naza libéré. En tout cas nzambe vraiment ya même azo sala makambo na ye. To pusani liboso na mama ko se présenter ya utimboka nini ville nini kombo na nani. Ngai kombo na nga mama Vicky nazali moko ya ba mama na kati ya isika oyo na pamboli nzambe na kati ya Mema. Nazali responsable ya mama na kati ya église ya Mema. Na pamboli nzambe ya kosangisa biso tous les mamas na kati ya ndako na biso oyo to yambi pe bapaya ba uti mboka mais nzambe atiki biso te azana biso toujours place oyo nazali kosenga na ba mama o nde ba komona biso na ba video oyo baza ya kolemba te to lia papa na ngai na ndenge ya ebele to lamba ba sauce ya ndenge nyonso mais lelo to luka molimo sikoyo ebanda ya kolia mutu nyonso tu amoni ke aza na faible atelema po to ya kolukelongi nkolo yango na pamboli bango nyonso tu na kombo na Yesu. Ah vraiment esengo makasi to pusani pembeni ya mama to yeba ye avandi wapi soki ye paza pe mwana ga ya Mema bia uti na Suisse. Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Gladys. Oui, je suis moi na Mema comme papa vient de dire. Moi je glorifie l'Éternel parce que grâce à cette église, je sers l'Éternel. Je suis née dans une famille chrétienne, mais j'allais par obligation. Mais aujourd'hui, c'est par liberté et plaisir que je sers l'Éternel et je suis baptisée et fière de l'être. Et je suis fière de faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Alors je vous appelle, vous, mes sœurs, de venir, parce que c'est Dieu qui est la solution. Moi,
J'ai été longtemps dans les boîtes, les mini-jupes, j'ai fait plein de choses qui n'ont pas glorifié Dieu, ça ne m'a rien donné, niette. J'ai même eu des problèmes au niveau de mon couple, et etc. Il y a plein de choses à dire, mais Dieu est la solution. Vraiment, sur l'église même, Maman, tu limbisa po kombonani ya utimboka nini. Bonjour, moi je m'appelle Fanny. Je rends gloire à Dieu, je bénis ce moment. Toute ma vie est un témoignage, mais je ne saurais pas par où commencer, je ne saurais pas par où finir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu m'a ramassé dans la boue. J'étais pleine de souillure et d'iniquité. Et quand Dieu m'a pris, il ne m'a pas dit « lave-toi », change-toi. Moi, j'ouvrais les boîtes de nuit, je fermais les boîtes de nuit. Je commençais les jeudis, je finissais les lundis. Quand les gens ils allaient dormir, moi je me levais. Et quand les gens ils allaient travailler, moi j'allais dormir. Mais je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je suis venue ici à Mema. J'ai été invitée par ma sœur Gladys. Elle m'avait déjà parlé de Mama Tolo Nassé. J'avais dit le jour où il y aura une autre date qui se présentera, je viendrai. Je viens aussi pour la soutenir. Amen. Parce qu'elle m'a vu quand j'étais encore païenne. Quand j'étais tout dehors. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui se glorifie parmi nous. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si vous êtes congolaise ou camerounaise. Oui, je suis congolaise. Vous êtes congolaise. Parce que l'accent, on a avec Congo. Nzamba zalokomo. Même makambo minene, nzamba zalokomo. Maman habite mboka nini, kolonini. Pays nini yo wuti. Merci. Na kumisi nzambe na ndenge ya sanctification na esika oyo nazali moko kati na lingomba ya église Mema toye pona kulukelongi na nzambe. Nzambe c'était le 17 avril na kufaki nazalaki te. Mais nzambe wana lingaki nga ayebaki na kozongisa nga na bomoi. Donc azo sala minene kati na bomoi nanga yango na tiki mbetu na tiki ndaku na ye awa pona kokumisa nkombo na ye. Mama atiki mbetu atiki nyonso aye kokumisa nzambe na ye. Namoni aba témoignage za makasi faut ça vraiment séance ya juste ya témoignage. Mama ana kosunga biso faut préparer vraiment témoignage minene za. Mama se présenter kombo na yo. Oui, peuple de Dieu, shalom. Je réponds au nom de la servante Rema Sabaoth. Naye awana Mema pona likambo oya munene ya mutuya tozanango mission oyo Seigneur apesi na servante naye Anne Sabaoth Kalambai ba mama Tolo Nassé. Mama Tolo Nassé ezaka raté ke ba na Mema ou ba mama Mema. Nga naza na ministère na nga na uti place mosusu ba mama ebele ba uti bisika ba église na bande kwa Mema to sangani. Pour Bible lobi il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Donc nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Nous sommes là. Donc outi oza Irani nga outi Corbeil-Essonnes. Bisu ba outi ba Belgique, musu ba outi ba bisika bato ba Melun bato bani. Donc ils a transporté na poto musika ils a raté. Ndeko ozo mona ke Irani za musika poto mundele a disposer transport. Vraiment boya to belela elongia nzambe to lukelongia nzambe to belela nzambe na bomoi po ayanola ti lelo bien aimé na opesa bino kaka mutuna munanda kwa fongoli na livre Esther 4 à partir à verset 13 tina 17 beaucoup mona démarche nini o Esther asalaki. Donc nakolo baraka Mardoché ayebisa ki yeke soki yo kangi monoko yebake délivrance ya Israël et ko surgir autre part. Donc pona libala na yo, pona libota na yo, pona entourage na yo, na nyonso oyo lingi, c'est Jésus-Christ seul qui peut faire quelque chose. Mama Tolo Nassé tika na mbeto. Merci. Nzamba zolokumu. Natika nzambo pona kende wapi, ndalinga na pesa kaka programme na biso. Ya ba moi oezoya ndeti toza na juillet oyo kuta biso ba mama Tolo Nassé to juillet na ona juillet août toza te
na août tozala te tozala na août na septembre. Na septembre tozala le 24 vendredi le 24 le 25 na le 26 wana pona mois ya 7e mois na septembre et tozala te na mois ya 8e mois toya kozala susu na 9e mois na 9e mois mois novembre tozala sous na novembre tozala le 24 tozala pardon le 20 vendredi le 25 samedi le 26 na dimanche le 27 donc ba mama boya ebele omoni to bakosi biso mingi yaka okozwa yaka ozwa tant oza ya tant yaka ozwa te tant oza tant que moi si ozala disposer na Yesu lobi soki Yesu aye ou bien le long de to sola no papa soki Yesu aye okende wa cirque okende wa cirque okende amen donc esengelo milengela tant tozo lesa nzoto to lesa tozo apeta ko lesa molimo Bible bila ou 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Donc ndenge toza awa na kati ya mama onyo soto moni wala basi to brossete banda vendredi to kotaki minuit ni brosse koti na monona biso to sous qualité ti le londongo kuti biso ti lobi to mana tongo to liete to melite tala moya boy ebele na tango bana ba terrain bana ba passe mo bazo mela bazo se pe babi febo mais biso e febo na biso to ko sele ngona makolo ya Yesu to lié trop to lié trop to meli trop yango la linga mama lombongo aloba eloko mo alobi ba mwa nyo sote za ba mwa ya liate ba mwa nyo sote za ba mwa ana ya kulala te to za kine na kishasa to soya bi ana musalo nzamba pesi yo ba muyeba ke ba mwa nyo sotu eza ba mwa ya kulala te ba mwa nyo sote za ba mwa ya kulala te abi pe mikolo nyo sote za mikolo ya liate yo banda ko lia banda les premiers ti les 30 olia ko le bon ko le sans cher bon ko nyo le samolimo ponzo to eza enveloppe papamba tokukufa ekokitala ngone ekoma nango mabele molimo na biso ndi yango ndi eza important na miso ya Nzambe to meka kolesa molimo to lesaka molimo ekozala malamu pona biso. Que le Seigneur vous bénisse. C'était moi vraiment votre bien-aimé Maman Anne Kalambai, Maman Tolonasi. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, tozalaki na kati ya kleboa.com. Leo tozana plaisir toyambi Mama Anna Kalambai oyo auti kopesa biso maloba ya kitoko. Mama tolo na se balobi tolo na se na France, tolo na se na Paris, tolo na se na Bruxelles, tolo na se Nzambe apambola yo mama. Que Dieu vous bénisse. Amen. To zongisi vraiment matondo epai ya Nzambe. To pesi vraiment Nzambe na biso merci. Na maima so sali o to ke to uti ko découvrir na kati na ba prière. Na kati na ba interview na biso na kati na masolo ni seleki vraiment Nzambe apambola Mama Anna, Nzambe apambola Papa Carlos, Nzambe apambola couple oyo pe Nzambe apambola bino ba ibanso olandaki biso na kati na émission La Lumière de la Parole na kati na site na bino kleboa.com de la nation. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Jules Sungula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Merci.